para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na kati ya ba diaspora. Si tu es en moko, live together original. Ya la danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. O ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, sokozo se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, o luka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobile ya bien bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription zali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Ba love. Mouah! Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo. Sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona ba pasteur mayo. Hello tout le monde, la famille sous les baobas, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobas et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobas yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, au Bendibino et Belé, et ça, joli batinissa, joli batinissa, en tout cas, bambo et Belé, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na Bendibino, Ouenge TV, na mon épée vidéo, on la salle à sport. En tout cas, na Bendibino, boya vraiment et Belé, boza, décidé, na souhaité bino, bon week-end, na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Bah, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, bambo te bele bisika biso bisui bino, nzambalola, aye bako pambola bino na kati ya mabota na bino, bande konangai, basalam na ba homme de Dieu, voilà, tu peux ça fait kaba, homme de Dieu, basalam na ba diakonapsia, ba musulman, ba shalom na ba homme de Dieu, respect, na ba chef coutumier na biso, vraiment yenge, na bande kona biso nyonso oyo basambelaka na bunduli ya Congo na église ya MPV ya Longo boboto bondeko na bande kona biso église catholique toute tendance confondue vraiment bambote ebele bisika bizwi bino vraiment tozali toye wana bande konanga toye kolamusa conscience na video oyo ezali kotambola mokili mobimba biso tokolamusa conscience ka ndenge na yebisaka bino bobanga te eloko so ekomi na réseaux sociaux biso toyaka malembe pona toya kolamusa conscience esalaka kitoko makasi bande konanga bozela muke moi ekotela biso te vraiment moi ekotela biso te on doit diminuer là moi ekotela biso te pona lumière wana eza ko sala moi passe na miso voilà bande konanga tozonga na lisolo donc vidéo moko eza koleka ezali koleka bande konanga avant to décortiquer vidéo wana ba o ba moni yango gloire à Dieu o pi bo moni yango te lisolo ekobetama na ndenge ya mukete ngana koyana na msabino conscience vraiment beau s'abonner
Vraiment, bon, liker vidéo, bon, partager ma vidéo, nanga. C'est juste que l'on sa conscience. Et puis, bon, zanate, bah, oyo, bon, monique, vous avez un problème, y'a libala. Si t'es assez moko, live together original. Et zawana, pona, kolomo la solitude, na kati ya communauté, na biso. Binomo boyebi solitude, ezali maladie mabe, et bomaka, et salaka biante. Alors, ne manquez pas. Yakobe la danoise na 0044 74 59 62 52 17. Yango na senga bo partager ma vidéo nanga surtout na ba papa mikolo bo partager talaka solitude des amabe au lieu bazala bango moko bo partager baya tozana basi ebele ya ba 52 ans ba 45 ans tozana mibali bande konanga bana Londres bo benga bo bouger naza quand même na mibali ya modaza mobali ya 46 ans naza mobali ya 42 ans baza oluka basi en la kacha Londres alors appelez ne manquez pas. Voilà bande konangai tokota na lisolo ka ndenge zalaka bino beka batu botinde la ranga malgré bino moko boyebi ba source ba masolo wana et puis ça va moi mbutu mais to signer ngo pana ezala kacha YouTube. Bon o teli solo na YouTube oye ko balobini oye ko tube na YouTube biso to sala ba analyse pour analyser au boy au vandi na yo en tout cas au sali mokili na yo bande ko ngai ndeko mwasi aye na lisolo na ye abeti yango boyenga na kobeta yango ndenge nga na kobetela yango alobi akutanaki na mobali azaki déjà père de 5 enfants mariés. Donc ceux qui n'avaient kobeta lisolo yo n'avaient ko lamsa conscience ya ba papa surtout mibali ya ba congolais bozo yokate makamnyo so ndenge ezokomela bino me bozo yokate bozo zwa pe mayele te. Donc yango wana bandeko na ngaso mobali ya congolais zo souffrir musu tokomi koloba a souffrir na ye m'en fout on s'en fout parce que bozo yokate boto yebite to suka na bino wapi to kene na bino wapi. Alors ndeko mwasi alobi kaza na kati ya France ba o balandi video na pona ezali ko panzana ezali ko kende bisika nyonso tu mwa audio wana lokola ndeko mama oyo asedisaka ba émission wana alingaka te batu bazwa ba audio na ye parce que ezali copie na ye alobi ezalaka copie na ye za musala na ye donc mutu asimba te biso to ya ko betela biso na munoko na biso moko donc boyo ka ona kacha munoko na ngai bozala se sous les baobaba de konanga moi kopwati moi kopwa café et ça la bien to kos na ndenga mukete to mela na biso to mela kaka. Voilà ndeko na biso ya mwasi akutanaki na mobali moko azana bana 5 mobali wana abima na ba famille ya bato mbongo ya kisasa wana oya tangwa kala wana bato mbongo papa na bango bakufa batikela bango ba bien ba mapangu ba biloko ebele soki yepe mutazala ke héritier ngana bino to yebite l'air bakutani akei koyebisa mama na ye soki pazaka na France soki aza na Congo fo ezalaka na France parce que soki azaki na Congo mama na ye ngaka lamba biloko yo ndeko mwasi alobite ake koyesa mama na bi mama na kutena mobali moko boye azana bana 5 azana mwasi na ye mais tela famille na bango ezalaki boye yawa bandeko na nganga na yako la msabino conscience bandeko mibali tango zolinga pe mwasi koya pe kosa ba vantar te ke ongande naza boye naza mwana ancien député naza mwana ya boye tokoli na famille ya boye biso to bandako tanga na Gombe biso to bandako ya poto pamba keba mwasi akoki koya kolinga yo kaka parce que ozali mwana ya boye tamsa dali na posa kolinga yo te alingi yo ka pona titre wana. Alors soka koti na libala wana bolingo ezate ayenga pona a exploiter alia biloko nyoso oya yo atika yo abimisa mu pepe. Alors que mama bana na yo oya bandi na yo na tangu na bino bozaki bo jeunesse eza bozaki na mbongo te bozaki na bino bien mama papa na ngai kutu da loba okoyebe ya msuko tika na mwasi no tali ata sima o fana tala mama bana na yo ata soko zo makangu na yo me ko bwakisa mama bana te bandeko ndeko wana mwasa kebetela mama ne lisolo mama na bi en tout cas ko banga te okozwa ya lobi me mama azana mwasi na ye mwana mwasi batayisi mama na ye mama azana mwasi azana bana 5 yo ntimi penda kotika mwasi na ye po ngana olinga mobali oyo akoya kovanda na ngai ndaku moko ngai pena koma mwasi ya palin moi mama lobi eza petit j'ai muke ko banga te
yo bengisa eka loba na eke boya epa ya mama ngai na kolamba maboke mibale liboke ya mbisi na liboke ya soso epa na yo na kotia liboke ya soso epa na ye kozala liboke ya mbisi bande ona bino mo boyebi ka nde toliaka maboke olia liboke kaka ofungoli yango kana na be na makasa liboke kaka boye ya ofungoli bonina kuna pa fongoli ya epe liboke yoko eba te ko boka ta lisu teke oyo kuna eza liboke ya nini mobali wana ko balokoso kalika bwaka balobi mamango azabia za baba za ba mongo yaya baza makasi na maboke na lituma ba beteli ye lituma to na liboke nzoka liboke ya makambo ndeko mobali na mesa yaya afanda fandi na kiti to fanda nanu yaya kiti pe yangoyo yaya kiti yangoyo to fanda yaya to fanda bafanda kaka yaya azwi liboke bachele na mesa akomi kolia liboke yaya bale liboke na ndenga mukete ale liboke ndeko na biso mwabali ale liboke nzoka liboke ya makambo basisi kolia maboke mama lobi kende yo komona ndeko mobali kaka lala na butu vertige lobi abiye na ozwilo ndaku bandadi ya koluka ndaku ya kitoko talaka ngai ngana mutapa mpamba te boye mama bazwile ndaku kana Paris wana ndaku ya kitoko ba mama mobali ya meble ndaku atie bakiti ya sika biloko ya sika tututu ndeko mobali akimi mama na bana bandeko na biso mibali yaya batalaka place bawuti te bango batalaka place bawuti te nayebaka te mwasi nyonso azaka na mabele mibale mwasi ya mabele 4 azalaka te mwasi nyonso aza ndenge moko na se bandeko na nga bokosanaka te surtout point de vue physique toza na biso kaka ndenge moko oyo nde aza na bassin oyo nde aza na boye yaya ngaka nde na konseyaka mukomso mobali moko abengi ngaka la danoise nga lingi kaka tukaye moko kaka oyebi oza pe mwasi olukelanga pe ya mwasi moko oyo aza peza kitoko makasi nga lingaka mwasi pe okende na bafeti bato pe baosentir moko oza na mwasi nga bi papa makambo yo ozoloba wana ngai mpo na ngai mutu nyonso a kitoko mwasi nyonso aza kitoko soki abongisi nzoto na ye ata soki aza ne naturel ou bien abongisi nzoto na ye mwasi nyonso aza na ye kitoko ngai na kotindela foto yo moko osanini okopona soko okomona ke aza ne mabe olobi nanga aza mabe me ngai oteme yo koyeba neti mwasi kaka neti bayo boye oyebi te kozalaka mwasi kitoko boye na ngai bien bon ngai nayebi te mpo na ngai tuka nde nasaka bemission bafingaka ngai na mwasi babe nasukwama te makolo mikie bafingaka ngai bi te bafinga mpo na soni leda nyonso ozalaka mwasi kitoko ngai abi na ye atuka wana ngai nayebi na ngai te wana yo ndo olobi parce que babote yango mpe mutu na mutu ndenge amonelaka na miso ndenge nzambe asala biso tomonaka ndenge moko te bamosusu couleur bleu bamona yango vert bamosusu couleur rouge bamona yango pembe ndi ndenge botambolaka na alobaka na ye mpe eloko te boyebi te botuna ye mpe te me nzoka nde couleur noire ya monana yango pembe na miso na ye mosusu fo kosala mpe exercice na ndako te otuni mwana couleur ni couleur oyo eza nini oyo bapenza ye biso mama oyo couleur rouge obi oza solo oyo eza rouge nde place okozwa choc yango balobaka mutu aza mabe mutu mosusu amoni na ye kitoko donc attention toza na biso kaka biso ndenge moko eloko nga alobaka nde mosusu ezali likambo ya comportement ndenge mutu akoli na milie babiloko wana nde ekesenaka me biloko babote physique eza biloko pamba epuis natunaki ndeko mobali na bipapa yo ozoloba mwasi ya kitoko ebongo soki lelo par mégarde nde balobaka gaz epeli bilo na ndako bien ndako eziki bi accident ndeko mwasi elongi eziki abebi mabele masoko nyonso epoli okosuka wapi na bote okende ote wana deja ozomona ke aza deja na ndako ya libala nga abi te bino batata boye
eza mabe yo okoki kolinga mutu na beauté pe lekate yango ozomona ke ti okomi na âge oyo oza divorcé et ce n'est pas bien et puis azoloba basi oyo baleki 50 ans te basi ya 50 ans banzoto bandi kolembalemba attention yaya attention il y a des femmes de 60 ans baza na nzoto kitoko koleka kutu mwana oyo ya 35 ans batata bokeba surtout bapapa poto yango boosouffrir yango bootondisa basimetière na poto bokosela basi makambo parce que bino boza na kimia te bilingalinga eleki bino bokongola mwasi aleka te tala ndeko mobali ake kolia liboke epai ya mama mutu azotémoigne ye moko ndeko mwasi boyoki bavideo wana ngai nayeka kobetela yango sete mpo na ngai eza mosala na ngai kolamusa conscience. Voilà. Alors bandeko na ngai ndeko mwasi bale liboke me bandeko esukaka wana te yo mutu ozolanda ngai yaya babengi yo epa camarade yaka na mama moko boye asalisaka batu pona sexe koma muke pona mobali naloko koma boye babuzo banyoso na bokoma kosala ba beauté extérieure mama ezalaka eloko atikotak te ekokomelo ba condition ebanda kobotelo ba makambu ya modeli na modèle ezaka ndenge moko neti olobi ongala ke kota l'église ya bakomba okokoma kuna okomi na bakomba sur komba komba oyo esili ekomi komba mosusu komba do yo moko ekokoluka makambo ongala kei epa baprofete batelelanga makambo yaya babanda koprofetizaka yo kaka lelo baprofetize yo boye lobi boye yaya ti à la fin vie na yo ekomi malheureuse obos esengwe esili yo na mokili sambela nzambe na tongo sokola lia sambela nzambe lala vi yango wana biso toza na conscience nzambe apesa biso yango wana omonaka toza oblige koloba kosenge merci ebongo siko bambisi banzete eza bikele ya nzambe ti siko bango basala ndeni mpo basenga nzambe la mosusu bapepaka makasa ukwa siko bango bakendeka église bambisi bomoni bango bakendeka église topekisi bino église te me keba esika nyo ozokokota ndeko mwasi akanisaki nazwi mobali oyo na lie nazwi na liboke lokola mama sasali liboke esili te mama balobi siko na ndeko mwasi chaque jour soki par semaine soki une fois soki deux fois bandeko bavideo eza wana ezotambola oyo mpe olingi batindelongo na whatsapp olobi kalanda noisi tindelanga na kotindelo po ayena tia baaudio wana eza te mpo mama wana alingaka te eza kopi na ye bandeko ndeko mwasi abandi kokata liboke ya kaka ya matière fécale atielaka mobali na biloko akolia yaya mais nazo comprendre te sikoyo matière wana ezalaka solo ate tushoka mwa muke na liboko solo siko tanga azotiela ngo papa na kati ya biloko ya kolia aloba tuni ye na tie na biloko na baloli ebaluki ka esalika lokola ka esangani nango na sauce na baregle na ye nzambe na ngai mpona nini koleisa bato biloko yo yebi nzambe mponi abimisaka biloko wana mpona deja ekomi microbe ekomi salite ekomi déchet yango ekozala na nzoto na biso te yango moni ebimaka bakaka wana basuba ebimaka miyoyo ezobima parce ke ekomi epoli eza lisusu bien te kaka mpona ebima na nzoto ya mutu epoli biloko li epoli na libumu na michopo alelere ezobimisa solo yango tozalaka na badodora na kati ya batoilette kopompe pampampa okozwa biloko mosoto boye mpona kaka kokanga kaka mobali bandeko na ngai mibali baza ebele na mokili eza mpe papa na ye moto azalaka na mbongo yaya eza mpe ye te ata kutu azalaki mwana mobutu yango na miniti oyo nganaki ekangela ye kisi mwana bosekota mwana ya mayele général mayele mwana ya ngunza cardibone mwana boyoka na ntango na biso ndenge toyebaka tobande koyeba bato lelo nga nayeba so bato te oyo kisasa wana so banani mwana boboli kolokonga mwana ya nani ya mabi
azali mwana eza yete eza papa te eza mwana mwana mama olandi okesala kisi mpo nokota osani oganye lopango ya bato place batia église mama bandeko nanga bacongolais eza makambo ndeko mwasi atielaka mobali na ye bakaka bavandi kudu soki 9 ans mobimba soki babotana mobali na yebi te mpo nayokaki place abi baboti na mobali te me basali 9 ans mama mobali bambongo ekomi kosila nango bambongo ekomi kosila biloko ekomi kosila babandi siko bayoka nini babanda koteka balopango ya baparent na bango bambongo wana sikoyo baliaka basala soki makambo ake koyisa mama na ye mama na lobi na ye siko fa pesa ye kisi moko boye bandeko soki nini mobali ali yango mpona mobali akoma ntaba donc na eloko nyonso ya kolobela mobali wana andima arekipere bambongo wana yaya apesi mobali soki mpe alekisi doze soki mpe kaka ekoki bandeko mobali akomi ntaba akomi kaka lolembo ekomi kilo mobali azoloba te mobali akomi zoba azoresone te mobali na kati ya ndako afatoka bandi baka bandeko Congolais eza nini yaya epi oza na poto nga nayebi te bandeko botika kolinga koza nayebi babien oyo bino bolingi bozala nango te na poto bandeko soko ozalaki ata na Congo tolobi ke Congo eza na pasi yaya oza na poto okoki kosata bacour na yo te ozotanga nozosala kofandafanda mpe na bandeko biso tokomi na confinement tolembi nzambe apamboli biso lewuti tozonga misala tozonga kaka esalaka bie esala biso ta mwa sport obimi ozongi ezosala mwa bie kofandafanda ndako boye kokoma munene bamaladi ekobotama makambo ebele mama oyo oza na poto mama na yo aza na poto nayebi age oyaki te bandeko botikaka biso tosalaka baanalyse ya makambo ya boye azali ye moko te baza ebele bopekisaka te eloko ekomi na réseaux sociaux tika bato basala baanalyse tokosunga bato ebele eza liloba na nzambe ti soki bateyi liloba na nzambe bozoboya mpo na nini biso tosala yango baanalyse bozoboya mpo na nini mpo moto aye aye kobeta lisolo epa na yo alobi soki amati soki atubeli me yo oza na ta ya kofongola baninga te kopesa baninga conseil te tika biso bato nzambe asala biso toanalyse topesa baninga oyo bakoya na nsima mpona moto akoyoka lisolo oyo alekisi yango me ntango akoyoka basaleli yango analyse babeteli yango sete ke bokeba bandeko mibali bokeba ata obali te fo kotambola na prière parce que soki oza na prière ya solo ata bapesi yo bakaka okolia yango ekosala eloko te ata oliaki liboke wana ekosala yo eloko te même bavaccin oyo bobanga te oza mwana nzambe kende bala bizwa vaccin zwa ntango bazotia yango mbala moko ezobaluka makila na yesu tolongola kobanga oza mwana poto oyeba cour eza ebele nie ya facilité ezali même okei wana na hôpital osokolaka na yo baopération esili bamateriel oyo babenga yango soki babiloko nini oyo basala bato baopération ozwi yango okei osokoli basokolaka yango na bamashine pum oklase bobongisi eza mpe mosala ya bien okolia chitoko oke na femme de chambre okolia chitoko oke kokengela bana na garderie okolia chitoko ozwi mpe chance osala na commune ya wapi kasi eza nini kaka bolingi kokonte na bambongo ya mibali mbongo oyebi place bazwi te papa na ye azalaki riche oyebi papa na ye mbongo azwaki yango soki na mitu ya bato yaya sikoyo bandi kolela okosuka wapi na mobali akomi bebe kasi benga ambulance te yaya bamema ye na hôpital batala motu na ye bandeko na ngai eza pasi aye kotémoigne bazwi mpe telefone balobi pase biso mobali
mobali yeyo avandi kakawa azoloba kaka bebe mobali kaka be soki pe histoire a solo soki pe histoire a lokutai mais baye nango devant mosai na nzambe biso tozwi tolamisa conscience ba papa otala place ni ozokende obalela place ni oke kotia motu yo pe ndeko mwasi conseil nyonso tu ba mama bapesaka eza conseil te bana o bolanda ngai mama na ya lobi te ngai ndenge ezali boye yaka naza na ba olie liboke bosala boye ndeko mwasi komeka te ata mama na onta bota peso conseil kondimango te boya yaya na sansi ni ebandeli yo na ndenge ni ata bino mo bandeko nanga ebandeli wapi yango alaka conseil na yelaki bino pona likambu wana epuis eza bino moko bafani mutu botini nga bobila danoise lamuselango conscience kotika te eleki na bareseau sociaux nga bino lokola bosengi nga so basengi nga bandeko nayaka kaka kolamusa conscience bandeko baparent botika vie appréciée soki yo déjà papa nzambe mama bino bamama ndoki wana aza mama ngote ya mabeti ndeko mwasi wana pe mama na yoko aza mama ofo l'accès na bareseau sociaux alukeli oliwa papa bato atiki bana ne 5 yo soko boboti na ye toyebi te babala bongo pe omona pe boboti ta musu pe bana baye te keba oya kobota na bakizengi pamba soki ata azali eta eza libala na yo ata aza na bana ne 5 yo monike eza libala na yo zwango na voie normal lengela mobali na yo normal soki penza lomonike ya solo awa nde penza azali ya ngai kuna ezaki erreur akoya na pete nyonso eza te kolia bamaboke apres kolia liboke ekomi chaque jour donc yo baninga basumbaka na toilette yo koma kosumba na po mpono longolaka kaka oyo kotiela mobali no na kati ya biloko ntango mobali no azolia biloko wana na kaka na baregle na yo na kati na yo ozomimona ndenge nini. J'espère que toi aussi la fille oza ndoki parce que nga nazo comprendre que mobali no pela azolia penza yo pendo ovandi wana bandeko mibali tala soki mwasi atie biloko lia yango nga naloba bapapa ebele fo boliaka ensemble en famille biloko wana ntango kala ebanda osalama mingi te poani parce que nos parents mangeaient ensemble avec la famille yo ozwi nye otiela biloko tokolia en famille na bana na yo moko kolia nye mais bino baparents bokoma tu viens en retard osisi musala oleki banganda oleki soki bawapi leo bakoya kotia yo biloko olie yo moko batieli yo biloko mabe mais alors so boya na discipline vous mangez à 18h oza na musala na oya fixe osisaka ba 16h30 18h tu as la maison boza à table bino nyonso to ale mettez les biloko ensemble avec les enfants bo prier bo lier bien soko lingi moi moko beta moi tour na yo bosi bolé la famille wana pe na yebiso na ba règle mo muta ko tiango te pas soka tiango na ye moko pa liango ba nyango ye moko pa lié. Mais quand les parents bokomi ke bozo ya na désordre bamsu bale na tongo bamsu na pokwa papa koya na era lingi bachelo biloko liaka yo moko tu vas manger n'importe quoi. Il faut manger en famille et ça la bien et puis ça rappelle moi bolingo na kacha bana et puis ça ke babiloko mabe ba esprit ya mabepe papa ya mama aza na ngote akotiango erni tango bokotia biloko wana batieli yo prier bapapa soko ye kolia mwasi na bango si baliaki biloko wana koliango yo moko te boliaka na mwasi loba na mwasi na yo soki ngana na ye te lia muke parce que quand je viens on va manger ensemble. Moi j'aime bien quand on mange ensemble. Mwasi na liaka na yo ozwi peut-être biloko yo moko pa otieli mwasi na obi tu manges avec moi. Parce que biloko fait si dans la communauté de biso. Toi-même, oh, tu vas manger tes caca. Moi, la mobile, ya batu maman na ya botiye, a bokoliye, babot a zui chance na ye, a botabi la famille a bien. Pour naka ye ko linga yo,
allez yo lingo comme ça propriété privée ya yo ya maman na yo ya tata na yo ya nok na yo ya kok na yo ezalaka nini ngana kamwaka mobali na ngai biloko na ngai biloko mobali na ngai biloko mobali na yo abotamaki na yo tata mo mama moko aza pe na bandeko na ye aza pe na mama na ye na tata na ye bandeko ngai wana na lobango oyo akozwa akomona nga mabe azwi nga mabe je m'en fous même na lobango biloko mobali na ngai nyonso eza ya ngai te aza pe na bandeko na ye soki maman na ye papa na ye paix à son âme mais aza na bandeko na ye aussi. Pourquoi je dois tout prendre pour gagner quoi? À la fin moi aussi je vais mourir, je vais laisser. Qui va rester ici na biloko bowele la kawana mwana ya batu bamba fille ebele baboya babokilo ba mama mibali bakoma binemi yo boti bana mibali ekozongela yo omona pe nzamba pinir yo boti ka mibali bake ko bana pe basi boko ya bandoki koleka yo. Qu'est-ce que tu vas faire? Faut faire attention tous ces pays ici bas. Oh yo zo sala mwana moninga ozo leisa eba kaka pona lelo mwana mobali na komi ntabana ndaku be. Est-ce que l'engini nous appelle à mobile yango balobi mbongo kasi atekeli abi mama mbongo ezawa skona osana ngoni ke pesa mama na wasela ko ba maboke te ba maboke ya mbisi ya boy bande ko na c'est triste toye banzambe na bosolo toye banzambe te na makaka kotanga bible boye dans le vide na ko yoka ba pasteur bazoloba mais to yoka to tiango na misala makambu tozo yoka to tiango na misala soki basengi na bible balabi bolingo chala bolingo. Est-ce que yoko linga ba chala o kaka na biloko yo lia olinga te yoko linga ba règle ya mutu yo mela yango o linga te? Alors pourquoi yo sala ngona mwana moninga mobali na yo azali mwana moninga azana mama na ye azana tata na ye azali propriété privée na yo te mutu moko te aza propriété privée ya mutu awo même ibano yo boti oza ba propriété privée na bango te un jour bakokola banda ko décider même kutu ba bana mike olobi lelo na lingola ta sapato aboyi alobi non nga na lingi kechi wana omona pa lobi ok lata kaso olingi parce que oza propriété privée na ye te boni sko ya mobali ya batu mobali pe ozuye pe na nzela zwa na yo parce que eza foti na ye nda linga ki olinga mais comment osale ba maboke kolese ba maboke kolese ba kaka komelise ba règle pourquoi tala place bosuki bandeko mwasi ayebi tacha mobali wapi akomi kobenga basai na nzambe po basai na nzambe bakoma baboyi na bino moi basai na nzambe boya kabakaya boy boya kabalobi non supporter mobali non ngai so na zai bosai na nzambe tu m'amènes des cas comme ça j'ai dit ok tu prends ça en charge ozui tu prends ça en charge basai na nzambe mobotika ka bango na mikumba na bango wana obi demande à Dieu directement tu prends sa charge ngala rokote lo ba jeune te parce que ceux qui moi la mwasi wala mobali wala komaki bete alingaka ya koluka nzambe te bokoma kwa koluka nzambe na intérêt ozo bala te oke koluka nzambe ozo bota te oke koluka nzambe osi olesi mobali ba kaka akomeli ozoba oke koluka nzambe oke ko bima na ba Nigérien ozwi ba maladie na sexe allez oke koluka nzambe. Pourquoi koluka nzambe l'intérêt? Pourquoi tu peux pas chercher Dieu quand tu es oza bien oza la maladie oza bien oza balam oluka nzambe? Pourquoi pas? Pourquoi vous cherchez seulement Dieu quand vous avez des problèmes? Eza mabe makasi bandeko nanga bato nyoso balanda Jésus Christ ba porte na ye bon mona ki nani ya koluka nzambe il avait des problèmes. Même moi c'est ndumba tant ya koluka nzambe azaki na bonne santé. C'est triste pour nous. À bon attendeur sali na suki wana pona lelo ba gros bisous bisika nyoso bozali nzamba lola mona bino. Alors abonnez-vous
Bon commenter et au sala kitoko makasi commenter vraiment bon commenter et au sala kitoko makasi. Bah gros bisous, je vous love, bye bye.